soso jamais batté ozomona nakova na tepete na pinga style osila makolo soso osila taille mabe nakosala ngo ta mokolo moko te bango to bazwaka monopole ya kofinga belvie nyonso bato wana mpona nini mpe te babengaka bango bofingi belvie mingi boti TV officiel ou TV TV officiel voilà mon kande kolobela bato bien kakanda eza makasi intention ezalaka nini kande eza makasi oloba ozala officiel na TV aloka peme mama yena nani mama omile mo ekata na mvuti me ake tina limede ake filme namoni eka libosa poto mama vous avez des ordres manga kotela mabanga ebele donc voilà si ça arrive que moko ya kati ya bakuka lobi ke na longwe na nga bakuku na nga famille bota boyamba et piège te alobi pe na motema na jamais bazaki kuna ti bazaka kuna na famille bota bazaka famille libota bazaka vraie famille libota obe kopangusa tendance apangusa belvi makona bingo sérieux kopangusa belvi nani tendance apangusa bira belvi kokumisa oyo bango nyonso to bazuma wana badora belvi kumisa bango nyonso to bairano wana il faut bakumisa belvi mongo lelo bazonga te bazaka kuna place dispensaire azobela et puis azosenga basengeli lisungi esakofika te ozeli bakufa mbondo ozowumela mbondo azowumela mbondo bakufa mbondo ozowumela boye mpona nini ko mbondo azosenga lisungi na tv ebongo vesila so mbondo akumisaka ntongo pokwa midi bosere ko s'il vous plaît bosere mbondo omososososoa belvi bien mais oda sobika mbondo osobima na hôpital po babengi nga facture ebimi 200 000 eloka $100 $100 ba $70 mbondo akufuka evi mingi botika so biso tokoma service alobi mabe te babiloko nini otunda kokata hémorragie nyonso ezaka ye mo desilasi ngala monokolo okata ngo nalobi boye quand tu dis que okokoma na pointe ofinga mama na biso sila mais ntango yo olobi bongo fingi te tina fingi te na rappele bato ke nga na kofinga sila makolo soso te tete alobi mabe te na rappele bato ke nga na kokwana te pete mpona finga sila makolo soso esipa te mais bango bafinga sila babanga te bafinga bevi babanga te namoni 2024 eza mabe mais mokolo te na kovana na te fe nafinga sila makolo soso jamais efinga te ozomona nakovana na te fe te nafinga sila osila makolo soso osila taille mabe nakosala ngo ta mokolo moko te bango to bazwaka monopole ya kofinga belvie nyonso bato wana mpona nini mpe te babengaka bango bofingi sina loba biloko ya tendance na boma na ndako nabuka sika makambo ya sika biloko ya sika mpe toya ti bula sika biloko ya sika fo ya ozomona nada sina loba ke mwasi azuma bota na césarea misa peke mponga na belgi non naloba ngo te mais ntango nafandi natalinga bito oyo ya 2024 so bato oyoka te mpo koyela bainnovation biloko ya sika nga nayebisaka bango na bango bayebi oloba te nga nayebi koloba makasi koloba nakobanda oshoke bato misusu bato mosusu bamemanga otuna pandela matondo oyebisa bino bato mosusu bamemanga na ndako ya nganga afanda mabo atala etoile na ngai abenge nga pa mbuta papa makufa ntango nalobi koma mbuta motu mona ndako abeti motema tia notanga kombono me lelo te kala mingi
Autant le vesi là c'est un péché en ne bazara le bako kabona te voilà ben vu qu'on ba purité bazara ba purité mais bazara ba pire ma classe na péchanga lo basuka wapi lo péchanga za mabe biso nyo to te lo péchanga za mabe bina na za mabe bato tout le lo baza mabe ka kota vesi là yo rentre le ma Thérèse za malame pa na et ça peut kana mukolo ma Thérèse ya la kiso ndenge bapeshaka oyo bokopesa oyo ba $5,000 yo tunaka film alakisi yo peke yo mpe kokolia $5,000 lokanga na olia mais yo ya te pokoma obundisa ye okomisa ye mama na diversaire bamopesha okutu yebe bino mosapi na linzaka loyo boyokanaka kutu te ebongo bellevue oyo moto asala lelo asali yo zala loba ndenge nini avana kite banofinga bellevue na bosani soki mwasi ne wana abikaki asimbi mwana babenge papa Zuma c'est grâce à Bellevue wana misu lolo tendance akangisi ye na parke ya Kalamu akangisi ye na parke ya Kalamu mbongo futa eza te kinzala leki lokoso na ye ake na biro kuna kesenga mbongo tendance amona kete abwili ye akende na parke ya Kalamu wana asalisa misu lelo video ya ofukama batia boye bavideo etalema na mona ngo te c'est grâce à Bellevue mutafutela mbongo babimisa misu lolo ye moko tendance babwaka biloko libanda babwaka ona babindikamba solo biloko ne mosu andako nga na bomba tala makambo moi nayebisaka bango na yaka te nayebisaka bango na yaka te mokona koya bangama mosa Zuma kangama na hôpital ah bon si aboti na ka mabe mbongo makambo so na oloba ngo mbongo eza te mbongo eza te nde eza bongo wana biro eza na kandakanda 22 heures kutu mera sisi makambo na olinga bima Zuma ya na biro 22 heures biboni mbongo eza naoekanga solo siko avanda na kiti atondisi misisa na kingo on dirait nayebi te sona evi yo mbwa kanga na bambwa no omona mutu mosusu bo aza kutu bien te nano sarki ya papa na bafuta te avai na tv abandi kobenga Bellevue azobenga Bellevue ndoki azofinga Bellevue na bafaso mo boye ovandi mo otalobi te motema esuki nga na ndimi la police mais nga azala prêtre mpo na Bellevue wana baki omoni ka nde baza bongo to batiki bela nga na bango tosilani bango nanga tamu komo te na obino bolobaka bavoisin bozosukisa bango motema de tel point ke no nakolala pongi te nakozwaka bapele chaque jour mpona koloba na biso te bokomi kofinga makasi omoni vrai famille libota très bien babenga te mpo babaka bofinga makasi omoni nga motu tu akomaka na kotika kofinga eza malamu te bokomi loka bango lokuta bakuku babampuku nde babengaka bato mais so olandeli bango babata vrai te poma motu abanda kofingama depuis 2016 2015 azalaka na moto olobele te na 2022 toye po bino botemela biso bango bati kofinga Bellevue Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Na bande konyo sur bazui di bakota la biso na kati ya émission na biso
vérité des artistes hein na kati pe ya chaîne na biso mwana suka ya famille Libota télévision merci na bino nyonso parce que vous attentionné beaucoup tala biso donc ba chaîne les ebele mais tant boyaka boka ba coup d'œil ça nous fait vraiment du bien en tout cas nous sommes tellement reconnaissantes envers vous na kosenga na bino ba nyonso bozili ba kota l'émission oyo ele ka lekola mo ppt mais plutôt tant bo tala ngo bo liker bo commenter ben bo s'abonner au ça la biso bien maka c'est une meilleure façon de soutenir votre star Petit mais costaud relève à serrer Makilaba champion. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de suivre cette émission Vérité des artistes, une émission qui reçoit des chroniqueurs, des artistes et comédiens, des musiciens, des peintres, des sportifs. En tout cas, tant au bien aux artistes donc plateau est uniquement pour la bible donc voilà là je dis encore merci na différents partenaires nangai na moni du Central de Montréal depuis le Canada monté Malinda Wakam Simana Obedina Oranel en tout cas merci à vous merci à Tina Seko Sécologie monté Claude Massamba Paris Bruxelles un grand merci à Ed Luka Longa famille présidentielle je te salue depuis les États-Unis merci à vous même merci à maman Angèle Colli je te salue maman merci beaucoup et puis j'en profite aussi à Koloba ma bon séjour na ma grande sœur chérie maman Maya de longue date maman Maya que j'aime beaucoup maman Belinda Kandi la patronne Tabita ba comédien envoyé spécial de Jésus-Christ d'abord qu'elle est dans le monde de théâtre Nicolo ba bengaye manga côté la mabanga ebele merci beaucoup na moto avec na sima ya caméra moto aza na sima ya caméra plutôt comme on a Bleuse Ketty merci Bleuse Ketty pour le travail bien fait merci vraiment merci si nous sommes de même langage avec mon caméraman qui est Bleuse Ketty à Fongola biso plateau bon mon a invité na biso au moment qui déjà la bataque la bataille fort bon mon a déjà voilà voilà, merci. Bianca, je te dis bonjour. Bonjour, petit Christophe, vraiment, parce que tu vas lire, Très bien. Très bien. La famille de Bota Mobimba, coutume de l'écriture avec Tandi, maman Moroute, maman Raïboshi, depuis les États-Unis, pour la place à Dallas. Ma mère veut dans ma donc on laisse en gamme vers ça, c'est un peu plus sans il est ça. Et mon maya papi, direct avec mon ma Richard Nadine Kialita, Balobi, ma mère veut dans la Niclette Dou. Mamie Tadouma. Mamie Tadouma, pardon. Mamie Tadouma, merci à mère. Mère, merci. Mamie Tadouma. Aux familles du beau tabakabakate. Mère, surprise à ma casse boy. Ah, Mamie Tadouma. Vous me la no. Ça dit vraiment, pendant ma tour de ma mère, venez, famille Amba, et pourquoi pas la temporium, Siambe, Seda, donc, famille mobile. Voilà, merci na bande nyonso bazaka vraiment attentionné balanda kabastar na bango c'est une en fait je peux dire ezangolu parce que vous êtes tellement nombreux tant ba penser na bino donc même ceux qui côté mon suspect la bongo mais côté na monaka ba maman bazaka motivé wana batalaka Bellevue TV ba maman ya famille de bote ya poto maman ka bana bango auta France ya moi na prince bébé ya prince wana zana bilamba bana 10 ans kala bébé na 3 mois maza déjà na bilamba bana 10 ans moi maman Sakina famille libota toujours la maman chéra moi surtout ko lobate parce que yo lobata kiti ke famille libota bakabara te vraiment donc merci vraiment donc Bianca pona rozala un peu moi tic-tac hein pona rozala moi tic-tac to kene mbala moko la tiele ba bordure te mais to kende quand même to kende ngo c'est la pena moi kitoko mingi donc Bianca balabi bo finga makasi na ebité botiki mafinga wana 2023 to yango naka bo continuer ngo bo kota nango na 2024 ba bo finga makasi beaucoup mo leze ba bokomi kosukisa oyo bino bolobaka bavoisin bozosukisa bango motema de tel point que non na kolala pongi te nango soka bapele chaque jour mpona koloba na biso te bokomi kofinga makasi omoni vraie famille libota très bien obenga te po babata bofinga makasi omoni nga motu tu akomaka na kotika kofinga eza malamu te bokomi loka bango lokuta baku babampuku nde babengaka bato mais so olandeli bango babata vrai te pour moi moto abanda kofingama depuis 2016 2015 azalaka na moto olobele te na 2022 toye po bino botemela biso bango bati kofinga Bellevue bango na bati kofinga Bellevue te biso tolobaki tellement biso obi mpona ntanga ata nkombo ya nini ya vesilasi ezalaki mpasi na monoko na nga mpona loba ata viesi yaki no mpasi
Vraiment. Pona lo bakeno azabo ezebo na munoko nange banobi mala pasi. Bango omona moto muso likola moto belvi yo belvi yo mbwa kangana bambwa no. Omona mutu mususu bo aza kutu bien te nanu cercle ya papa na bafuta te avai na TV abandi kobenga belvi azobenga belvi ndoki. Azofinga belvi na bafaso mo boye ovandi mo otalobi te motema esuki nga na ndimi la police mais nga azala prêtre mpo na belvi. Ah bon? Wana baki omoni kande baza bongo te batiki bela nga na bango tosilani bango na nga tamu komote na vana kiti na tamu. Mais au fur et à mesure so bayeka na komba belvi na munoko na bango ndeti mutoka misi lolo. Tokoma wana javena kimia po tokokoma wana kokoma nanu mbangu te nayebi température eza kitoko mingi te kokoma nanu mbangu te eloko oyo yango bato bazobengela ngai babi soki tobengi yo parce que yo toyebi yo ozalaka famille libota te ozalaka bakupe to ozalaka au milieu du village ndenge kaka olobaka yango tobengi yo po topesela yo rapport ya bato baolobela ndeko na yo po bayebi bien ke ngai nazaleki ya belvi kanzi donc bazopesa nga rapport ya bato baolobela grande sœur na ngai ozomona na yango nabeki te na kobanda koyamba bango moko c'est comme ça bayoka message oyo bino bozoloba na nga bango moko bayoka yango donc ketisa pena motema okendela bango mpenza pikeni te donc pour la Miss Lolo en tout cas tokoya wana vraiment donc eloko mona nakoyisa bango tozaka wana te mpona kofinga bato d'autre part ça fait mal omona motu mo boye asala bino bolamu ozomona tobano tokokobanda korapelaka bolamu ya belvi te na TV parce que bato baya bayoka yango trop. Très bien. Mutu asunga bino bokozala maximum ya respect pa na ye te. Mutu asala peut-être ya mosusu na bandako na bino mpe babengo madame babengo mpe mama na songolo babengo mpe tata na songolo c'est grâce à mwana mwasi wana. Mosa azumaka ngama na hôpital. Ah bon? Si aboti na ka mabe. Mbongo makambo so na oloba mbongo eza te. Mbongo eza te ne eza bongo wana biro eza na kanda 22 heures kutu mera sisi makambo olinga bima zuma ya na biro 22 heures biboni mbongo eza na masolo siko avant na kiti atondisi misisa na kingo on dirait nayebi te so na loba ndenge nini avant na kiti balofinga beli na bosali soki mwasi ne wana abikaki asimbi mwana babenge papa Zuma c'est grâce à belvi wana misu lolo tendance akangisi ye na parquet ya kalamu akangisi ye na parquet ya kalamu mbongo afuta eza te kinzala leki lokoso na ye ake na biro kuna kesenga mbongo tendance amona keta bwili ye akende na parquet ya kalamu wana asalisa misu lolo video ya ofukama batia boye bavideo etalema na amona yango te c'est grâce à belvi mutafutela mbongo babimisa misu lolo ye moko tendance babwaka biloko libanda babwaka ona balolikambo solo biloko ne mosusu ndako nga na bomba tala makambo omoi nayebisaka bango na yaka te nayebisaka bango na yaka te mokona koya bangaba omoni ngai parke baotomonanga baosimba nga te bakotisa nga na motuka nga bamema nga likolo na chipo ebake na mama parke mapona nga banetao mabele te nayesa bango so na bino ya nayela bango naoyela bango mpo oyo naloba no nayela bango te donc ti bato bakomi chauffe boye eza nano ya te naoloba no na ya te babwaka biloko libanda biloko mosusu nga na bombela tendance na ndako ozomona abenga bapesi ye mbongo ya garanti ya ndako muta bongo okoki kozala na respect na ye te na monoko bovandi groupe moko boye mpo bofingaka mutu asala bino bolama ata na miso ya nzambe yango omona toujours négativité ezalaka na part na bango to totala filme awa nini l'américaine etape te mpo nini mabe donc bozolona mabe basali yo bolamu lelo basali yo bapare na yo movai na kiti okoma komenase mutu alakisi ndenge bapeshaka oyo abokopesa yo ba $5,000 yo tungaka filme alakisi yo peke yo mpe kokolia $5,000 lokanga na olia me yo ya te kokoma obundisa ye
okomisa mama na diversaire bamopeshe okutu ebe bino mosapi na linzaka lelo boyokanaka kutu te ebongo bellevue oyo moto asala lelo asali yo zala mpo kotala lelo vie silasi na peshanga nde bazalaka lelo bakokabwana te mpona bellevue bazalaka bapire te bazalaka bapire te me bazalaka bapire maklasi na nani na peshanga lo basuka wapi lo peshanga aza mabe biso nyonso toyebi lo peshanga aza mabe binana aza mabe bato tu lelo baza mabe kaka kota vie silasi yo nti lelo ma Terese aza malamu epa na ye eza mpe kaka na mokolo ma Terese aozonga mpo bino so bokanisi bozwi soki Naomi Ngolela poso na bino ye eza problème te omoya te mpe bofinga bellevue mpo Naomi Ngolela komo joue mpa na bino na SB eza problème Naomi Ngolela wana pe azalaki pas certes adoit jouer te pas encore nana jouer na bellevue te ana joue pas bela kasi nazoloba te bazwi ye sikoyo bazwi na idée nini ajoue su côté mosusu te akomi mpa na bango kuna epakali ti basinise contrat mpo ndonaki yango na boloko basinise contrat akomi joue kuna en tout cas niveau bazotombola bakiti mpo na arrive ya Naomi nayebi te bango bamoni ma bazwi bellevue luna onde bazwi zoka bazwi kutu motu ayebi ata te otala moninga bikiti ezotomba makasi bikiti eza mpo na nani bazi kotalanga mama Leya atali mama Leya te kiti ezotomba makasi mpo na nani oyo Naomi nga bayaka ti luna nzambe chance bazwi na bango luna te tala obito nafandi siko natali baosepela mpo na Naomi bongo loso bazwi luna namoni seke bato tu bazala pembeni wana babenga na bango mpo luna leki bango tu wana mpo bazwi Naomi babeleli soso bazwi mokanya nayebi no seke kuna wo na wo siko deba oyo boza nango na 2023 oyo 2024 oyo bozokota nango kaka bopense kaka econtinue na kote na bino bokanisa elikanisi nini bocontinue kaka na bamakambo oyo bango soki bafingi bino mpe boye bofingi to bobulaki nao nini parce que tokomi na mbula ya sika toza na mbula ya sika ifo makambo ya sika mpe omoni teke mbula ya sika makambo esika ye eske nga dasi naloba biloko ya tendance na boma ya ndako na mbula ya sika makambo ya sika biloko ya sika mpe toya ti mbula ya sika biloko ya sika fo ya ozomona nga dasi nalobaki mwasi azwi mabota na César moto apeki mpo wana belgi non naloba ngo te mais ntango nafandi natalinga bito oyo ya 2024 so bato baoyoka te mpo koyela bainnovation biloko ya sika nga nayebisaka bango pela bango bayebi oloba te nga nayebi koloba makasi koloba nakobanda oshoke bato misusu bato mosusu bamemanga na otuna pandela matondo oyebisa bino bato mosusu bamemanga na ndako ya nganga afanda mabo atala etoile na ngai abenge nga pa mbuta papa makufa ntango nalobi koma mbuta motu mwana ndako abeti motema tia notanga kombono me lelo te kala mingi te mwa babiloko ya sika afanda ndeti ayiba etoile na ngai 2023 bofingani bolobani 2024 yango nalobi bozopense teke bochange ata bamentalité mais na changement yango te bainnovation biloko ya sika soka biloko ya 2024 na 2023 ezalaka ngama ya sika na oleli baba babe bofikisana bacommentaire c'est d'attention ça va baza moi babi na yo mpo oza motema babi bato bafingaka ata kuta aza yaya na yo ozoyamba bato balobela yaya na yo mais jamais bokokoma na niveau wana surtout baza choqué na message isamika alobaki ke ntango mama Bellevue kandi azokende classe mpona kotangela mosala oyo lelo akomi moto babi mama na bango azosala kindumba pourquoi bokoma makambo bokoma na point wana bango ntango batushaka Bellevue bakotaka o biso bafinga Bellevue ozatina motema po esusu kotala ngani oleta sans facile te ata 1000 fois sile oyo nalia te nzambe nalia mbongo natanga bakomeli oyo nalia mbongo na bango nalia mbongo apeshanga nakoma nzambe apo na tvt nalia mbongo adinana naosala service ya protocole na matanga ya bamatanga kaka ndenge ezalaka yaki matanga nena nazo suzi bantu tobeta matolo apesa biso ba protocole mbongo akabia biso mbongo bomela ji nalia mbongo asuzi bantu modi molepe manakinya nalia mbongo matop nalia mbongo ya le ya ndaya
Très bien. nalia mbonga liza ya Marina Laba nalia Aziza kutu wana naosa ne fomi po yaki quelque part ne fomi wana wana Aziza pamba wana no service na servi masanga na bar ne fomi wana nze so yo mela wana so ye wana wana ya mingi nga liza so be na mama vani ba mena ba mwana na inga mo no servi bango moi ba kabela mbonga suka fina ko ba donc ya mama sila na lia na ngai te omona mais mon comment na ko va na tefe na finga sila makoloka so biso to komo sali za lobima beta ba biloko ni otunda ko kata hémorragie na bezaka ye mo de sila singa monopole okatango na lobi boy quand tu dis que comme on a pointé au finga maman na biso sila mais tangu yo lobi bongo fingi te tina fingi te na rappeler batu ke nga na ko finga sila makolo soso te oh c'est dans le mabe na bete na rappeler batu ke nga na ko bana te te finga sila makolo soso et c'est pas te mais bango ba finga sila babanga te ba finga bevu babanga te na moni 2024 eza mabe nzamba sala biso ngolu ali oyo tozokendela oyo en tout cas ane mobimba image nango eyebanaka na ebandeli mais na ebandeli na bino na modele azongona bia koyema be nananga kimia mea nabia mbula sika makambo sika impression na yo eza nini ntango omonaki mbondo na dispensaire azobela epuis azosenga basengeli ye lisungi esalaki ozali bakufa mbondo ozowumela mbondo azowumela mbondo bakufa mbondo ozowumela boye mpona nini ko mbondo azosenga lisungi na tv ebongo vesila so mbondo akumisaka ntongo pokwa midi bosere ko s'il vous plaît bosere mbondo omososososoae pa belgi bien mais okoda so bika mbondo osobima na hôpital po babengi nga facture ebimi 200 000 eloka $100 ba $70 mbondo akufuta sikopo olobelaka vesila sikuna pourquoi mbondo omoni nde libandi no esambo na tv na hôpital osili oni otosili mpo nini moto osumwa aza te ibongo bano ya mike wana bavandisako na tv mpo basalisa émission osalela ta lisungi te osalinga sunga kuna ebekenela boye mbondo akufi mpo moto apesa ya te mpo belvi apesa na ye te siko moto asunga bato ye wana belvi siko mbondo belvi aza te tazika mbondo azokufa mbondo mawa bolobaka biloko bosalaka ezalaka ambiance ya YouTube mais komona moninga na place ya passe ozoloba ngana osepela embondo afinga belvi te mbondo ayakana te bafingi beza choke belvi oyebi belvi wana aza na nerf solide belvi wana ndenge aza bongo aza na motema so belvi azalaki na motema te ndenge eza boye mer omoni lokwa ngai navandaka boye ngai namona ngai mana lokwa belvi te nga te etinga na belvi te nga lokwa Karine Mokonzi po belvi lokola ba ex-président ya biso Rais Kabange ndenge bandaka ndenge apesa pouvoir pa Fati ayaka te nga sikoyo babiloko wana eleka te nga na lokwa Karine otuti ofingi nga na tv nakifuna na pake nga na faible te na oyelo na tv omine olobai nanga nakifuna na pake na kende na pake te tosila loka na tv siko babelvi babongo te belvi soki azalaki motema monene te abano bete makambo sutaka te mere na oyebisa yo ata maladi mere wana nasa zwa po ya kofinga bafinga makolo poussière lésibien batraite na basorte nyonso baotraite ye esala epasi te aya na tv te apekisa bango ke boti kofinga nga bona bobona boye te siko ya afandi na ye kimia ana radio na ye mo boye eza quelque part osoka bolobi nga airtime te na ye ngai ye boko pasi eza yaya nga nde naza bola bango botia mosu na bebe osouhaite ba bonne guérison te na mbondo te esimba te mbondo esimba te nazomarche mo te esimba te mbondo afinga nga aza bamesese ya mbondo na telefone ntango wana amonango te mbondo soki afingi belve omwana alandi nga pere yoza moto ofinga belo bosali bolama belve bana ote pere te nga na kofinga belve te belve leki na nga bo awanga bamesese na lalakisa ngo awa te bolo mbondo aza na pasi
ngana bambondo bika te bondo soko dai ça ma verbe ya daichu ngama na d'accord mbonga sa daichu na osepela somba bilamba sika palala na kelue fafa yedi. Ok, mais tout le monde a montré comme il a moins bongo, c'est-à-dire il faut famille on peut se retrouver, famille on peut pas bénéficier d'un moins mon solo oh yo comme il a mais les autres comme on a bandé comme ça va traiter Belvi quand de la patrona qui akabara la famille était famille les souffrir aux autres on dit mais c'est lolo yo kuto na famille a sono kama famille na bino ndo kuti yo misululu yo bande kono o kosa ka bande kono nga bana poto bona boy alongono na ta charge akoko moko kaka ba otika ko mema famille ata mona moko la famille ba otika ozwa te Belvi les États-Unis est-ce que bakamo Belvi ke ta na États-Unis yo yebi yango wani bolinga bokota vie privée ya bato na so yebe no ko te luko tuna Belvi ke notika 5 personnes ya famille aux États-Unis. Attention, ça va nanda. Donc akene tourisme te. Akene pe reporter akene otika bana bande koné aux États-Unis. Tango yo zolo ba ke Belva sunga ka famille, to bi responsabilité Belva sa na famille na e. Belva sunga ka famille te anniversaire bana bande koné ke etande restaurant ne yinda. Yé bana bino kutu mutu apesa ta mwana lipa na tongo ezate po oza impoli na bana yo. Eloko nini oyo luka na pe Belvi Miss Lolo. Tongo yo mo vanda na kit faut traiter Belvi ke mbonga Belvi asala ngo na orgueil. Tambo bano kesenga mbongo na bureau kuna babwaki bino biloko libana tendance akangisi wana. Wani bokeno senga mbongo na bureau na ya pesa mbongo na orgueil. Soki sila kabela ko pourquoi so lingolo nga pas silo ke pas dina no moni soni ne comme salo bana ka kuna bana otonga pemeni ndenge dina na kabela bino ba $20 na be tour oyo na ko enregistrer yo ndenge sila pesa bino ba $20 bo linga bo longwa nini o ato je makambu tala mutu avadi quelque part abeka lisura bibona noto je ate loko te bango kuna bazwi basiepeli Belva za lokwa besina site Belva banda biloko wana kokaba deja banda kala eza don na ye asala bango pete ke TV tellement biso bato ba TV tolinga orate evenema te nayoka sosa bunda kuna na mpese nga na te mpona tiatni o caméra siko mutu soki asali ne badon akabi biloko yo mpona ofinga kaba na orgueil yo mpe otina mpe sila mpe akaba na orgueil bozwi trophée lokuta bokesimbisa mama olive wana kindoki bino obi bino banga te mokolo trophée mpe akodéclare trophée de Nigeria bimi trophée na ye bapesa miss obi nga so nalokwa yo na bano yoka soni maka mosusu nakoba noloba ngo te tala fomonaka mwasi moko aza essentiel moto aboti bana tata bana mpe babota tata mais aza na TV aza koaccepte lokolo wana abe eza bien eza meilleure éducation sikoyo yo ovanda na TV mpo finga Belvi moto basenta ye nanu te moto bandeko ne bazobala tina chauffeur ya Belvi abali sérieux bona kosa mpona zwa nini tala sikoyo moto oyo ondenga aza bongo famille nena moto basenta aza te bango tu baobala ekitela ndene chauffeur Belvi oza na chance na chance ampe na vie na chauffeur abali sikoyo misilole mpa na bino wana na bala oyo moko mama na synthétiseur eza ndenge na bango sikoyo baoya tele mpo bafinga Belvi. Aujourd'hui, si ça arrive que moi, il y a parti, il y a Bakou, parce que moi, je cite les noms, puisque je suis au milieu du village, hein, et Nazarana Katikati, Nakote, la Ramoutité, sauf que dans le Baké Nazarane, petite sœur, il y a Belvi, Candila Patrona. T'habites à la comédien envoyé spécial de Jésus-Christ. Ça, bon, qu'elle est dans le monde de théâtre, Nicolas Babengemi, Mingi, Maragotela, Mabanga Ibele. Donc, voilà. Si ça arrive que moi, il y a Bakou, Kalobi, qui est dans le monde, Bakou, qui est dans la famille, Bota, Boyambaye. Un piège. Te alobi pe na motema na jamais bazaki kuna ti bazaka kuna na famille libota bazaka famille libota bazaka vraie famille libota obe kopangusa tendance apangusa Belvi makona biro sérieux kopangusa Belvi nani tendance apangusa biro Belvi kokumisa oyo bango nyonso to bazuma wana badora Belvi
bakumisa bango nyonso to ba irano wana il faut bakumisa Belleville bongo lelo bazonga te bazalaka kuna place bazala biso da tokoka papa biso pe na elle na biso pede aza te siko boyo sani ah bon donc biso koto pede aza te biso koto batamisa baza te siko baoya na elle so songo teke babebisa biso. Très bien. Ola na butu bo senti mutu mazo simola mko ta voisine. Boya te bo tuka kuna. Ko bango ne na bango bon. Donc to kabana déjà. Bango bana elle na bango biso pe na elle na biso. Donc biso na bango ma to ko yoka na te. Quand vous faites tout ça, vous banga te hein? Ya. Non banga na. Regardez quelqu'un et subissez peu mon thème. Aujourd'hui, si ça arrive Kabi qui est dans le Lukena Kanina, on dit ma quoi, si mais nyoso. Obi ko kana quand même bango bakana ya biso. Bakana ya Pamela ti nga moko bana na matanga ba ya gabiti obi bango to balobaka obi nga eshoka nga te nga to finga so kuto bano finga nga na balotana singa nga bizelo finga o finga te finga bien te na no tangelo na liko munene na se na mukie na bassin te na makolo mikie na mabele minene so na fingi biloko wana 5 wana obi ke yo zangelo ko finga so ngamo de na misali yo somo na mi fingi ems o yo mona ngo eza force eza arme so na beti yango akokufa ngamo sikodo na mi lobeli e bonga to na oswao obomba bana mike na ndako wala nani wana mama ayoloti mama ayolo mama ngola mama tsala 14 paquets asili. Non, avançons. Non. Les. So ce qu'on a dit qu'il y a besoin bango, mais c'est le tiel na tchétché. Tant muninga sala musala yo zala kawana. Est-ce que vous avez bon na ba près? Ya to mona ngoti na babambo secret. Abumbu. Ono lo bana otala to vanda à l'époque. Très bien. Ozomona. Moko tsala mukena tanga mobile nanganga. Yo. Omani yo na yo poka mobali wana PV ya paka merci nongo benga ngai ya paka na osela ka ndo senga to sa émission samedi ya paka ya kolobeza ya paka c'est ya paka on denga ngo yo wala ya paka dans na grand fan dans na poto. Très bien. Après ça moi no Dorcas si passe Joie pour vie mikolo zo kabate. Yo soit vie to liaka vie bon so via kabelo mo 200 katenga ta mo 50 yo benisa 50 je zala bongo eta komi boye so to batie babokele 300 ya pakata di dollars ozwate a bloquer ya pakate a bloquer ya paka azwaka grand frère ba pakate ake pese pa vie na biso nganga bakangai na kisi nazo bisa yo père ye moko vie wana on n'est pas ça muta makambo afin de comprendre que on demande à tirer la kisi. Très bien. À ça, il peut y avoir vérification avec mon na komba ngangango. Très bien. Parce qu'on a peine ngangango et mon téléphone. Très bien. Ya baka, comment on noter? Ndongo le ben ngo ba vérité par avant na kiti za samedi ato ya mona speaking. Ya baka to loba parce que abi il faut c'est un grand fois ne pardon. Très bien. Abi faut c'est un grand fois ne pardon et pour comprendre que yana ye bano kabele ata ba $100 wana yana bano pesa ye ni bana ko sunga ye ya kanisa ki soka pesi fi wana ne balia yana ba ngombongo fi yana bano sunga ndo ka fi yana mutapasi mutanzala saka ya papa futa mate sikoyo adiembele ya imperateur bana vi waza makambo za yana za makambo alitika to simba yenyani nakanga vio na kisi acha yana bango na ba impaka na confusion ya paka samedi na zelao ya paka bengenga ya paka pa bengenga donc tu confirmes que Belleville quand d'aller tika ndemba na bandeko na yekunga les aketika bana bandeko ne 5 aux États-Unis 5 personnes aux États-Unis na kangi ba makoli ba mulu ba Belleville aketika bango 5 siko misu lolo ata mutu moko ata na mbuji mai misu aketika mutu te ata mwana ne moko miso ya bito wa ilongo chake na motema tala miso na vanda na kiti akomi lokwa ndundu kwa fina Belleville muto osala makambo obino ya tu bo envie ya kaye o makambo Belleville asala ba miso lo ti ba okufa ba ti ko sala po dasi ba rata vie ko muto la miso lolo et ça rata déjà vie. Merci YouTube tellement qui parle été aye na e ko zuela
mwa mibali ya bato omoi mobali abeni wana natanga kombo naza na États-Unis mobali ya bato abeni pala baoyo zwa bazwaka mibali ya bato bango mo baza na bamarke depose ya bango te basheni nyonso misilo asala baboso na tu mitaka na bango ezali mama basheni naotanga basheni na bino mibali na bino bakontrola batelefone mibali na bino basheni nyonso misilo aleka bamitaka na misilo na telefone mibali na bino eza boverifie bomona bobenganga boyebisanga ça va c'est bon Bianca Zanga boni basango ya chaîne ça se passe bien oui mwana suka ça va na mwana komba Bianca Zanga na seka mwana suka famille ba consommer que ça comment na sama mwana suka donc na rosa asamba te donc komba Zanga na pi felungwa na mwana suka ya famille mais mwana suka loba mingi te mais apparemment c'est comme sozo loba non moi biso ba suka to za ba pouvoir musunza batia très bien mbula so yebe to kanga mbula très bien place moko boye normali moko lingeza so ngana yebo mwana suka na tekini très bien siko tango mutu azo ba valeur ya mama aboti nga te mais odi kofana ya tv bekoloba sans tabou famille eza mais okobi ke yebe onoyokela nga soni très bien tana manosa sans tabou oyebi baperiode wana siko bovandisa nga boteyi nga bopesi nga bolakisi nga linie siko na opermettre te mutu mwa tya mosapi na liso siko yoko na opermettre te bosiko belvi ozomona donc tozalaka reconnaissant osanti ovandi mutu moko apesi yo asali yo ozala na bavaleur mutu moko akomisi yo sikoyo omona bato moko boye baobanga te ngai nakoya na tv te nafinga sila makolo soso esimba te ozomona sikoyo bango babanga belvi te ntango oyeba ofinga sila makolo soso biso toyo basila makolo ka nini oyo badumaka kole to nini dapo na bino bofingaka na bino te bangi mpona finga motu so nalobi ke tendance ngam nabombelaka eloko anela kofinga motu nafingi motu te azwa biloko yango deja sasala biloko na ye azwa ndako ekasi garanti oteye pa bila te lebi mutu apesi mbongo garanti wana po bazala na mobali na mwa motu lebi mutu apesa garanti voilà attention ça va nabwakani babi bazala baplante ekuba mais nazomona plante moko lisi ezoyanga pembeni yawo je sais pas tabelo mpe likolo nango babi bozala plante ekuba nadiki ya luta nazala na bana nana bazozo te oyo ndoko nanga mifi ntabokelenga combinaison très bien kitoko vraiment merci ya pati na bakongo tabokelenga gidi tongo fondation gidi tongo moto atindaki saki oyo odek lesa moto atindaki très bien periki oyo nadiki ya luta moto atindaki kalezo nayebi na kati na soutien elanki bango baza bato bazwaka na bazozo na bazozo mais quand vous traitez que vous êtes des sales filles maintenant on a très propre comme ça vous gêne et ça la bino soni benjika bongo oza nango swami batraite osalite nga esala nango nga esalanga mpasi te tala mare so tolobi tovanda mais tovanda na bango nayebi bango bafrande nga kozali na kirindika ozali kirindika avancé bovanda tovanda nga avanda na bango mare misu lelo so na soki na miso eteni ya eponge misu lelo alalaka ta miso akovanda te beta finga bato napesa bino azasamiani onapesa bino lupango ya misu po bandimaka yanga nayebi soki okoti avei na bango okiti na re aveyango eza moke lokwa tinel ozwi aveni wana bandela na soko osali soki okiti okoti na benga entre ngoni betani okoti na prince wana moke wana betani ozomotuka ti kote ekole mo ezakana okomi na anta ekole wana okoti ntango okoti oviri okomi ti na suka okomonaka botonga liboso ya bango soki okoti na lupango na bango porte bango lokwa yango oyo okoti ntango okoti oke tout droit wana veranda na esika asala révolution na elbow salon na bango so okoti na elbow mwa porte mwa moke ya kitoko chambre misu lelo nayebi bango donc nayebi bien misu lelo so otali eteni oyo likabo misu lelo alalaka place okuta asira be azwaka na banda epasaka enormake mama na poto avandaki te okomisi ndako nanga fulu mibale baresponsable te mwa bana bata mike mike ya 12 ans ya veni ozwi ozozoka bango na quartier obebisaka bango na ndako nanga bima azongisela na masini ake kota libala pa colonel bakankokolo colonel abongisi na mwasi colonel atuti ye amoni moyete ye ozodefa bango na masini otala mesure eponge omisilo alalaka na bana
ofinga yamsi mobali kitoko yeko na vino okozwa mobali lokola yamsi na vino mamisi lolo okozwa mobali ya bu lokola yamsi otika kozwa ye te okotika kozwa mobali ya bine lokola yamsi te ye banokolinga ntango banotema na cheche yamsi pa azwa yo oza kategori oza dijaka basi oyo yamisa ambiyaka te misi lolo oza bien te yamsi akokalikilaka ota na bino nyonso to nde kozwa bongo mwasi ya piti o tendresse o misi lolo o dorcas o ya gola buya yamisi aza wana te boviyaka bango to ndeni bino kuna bwana zuma ti mwamba nayeba na position te katiere mute maboke judoka karate boxer ayeba na position te irano mokuse mobala mokuse bongo nayebi te na famille bota aza te siko bino bolukaka nini na bagarson famille bota bakalikilaka bino te bino basima na bino ndenge epesa biso raison un jour bozoteka nsima na ndenge mabe na boye na tv mpo bofinga bagarson famille bota alors botika. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Vérité des artistes, hein? Vérité des artistes. Je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne Petit Mekoso Télévision ainsi que moi, la Souka, la famille de Bota TV. Officiel ou TV? TV? Officiel. Officiel, voilà. Mon canne golobila batu, hein? Eh bien, canne, ils ont makasi. Intentionné za kanini. Canne na makasi oloba. Oza officiel na TV. Alors ka peme. Mama yena nani? Mama. Omi mo ekata na mvuti me. Ake tina limete ko. Ake filmer. Namoni ka libosa poto mama. Vous avez des ordres, hein? Voilà, donc je disais, comprenez, na kango sekate. Ceux qui vont finir na ba commentaire, moi je ne sais pas en tout cas vont finir na bino mais na kango sekate. Donc voilà, je disais bon s'abonner na Petit Mekoso Télévision ainsi que na moi na Souka famille Bota officiel. Donc bon s'abonner à Pambate, bon liker, bon commenter ma vidéo na biso, c'est l'une des façons de soutenir bandeko na bino parce que nous sommes des Congolais. Au soutenir ndeko na yo bien Kazanga et puis au soutenir ndeko na yo Christian Ville la grande Petit Mekoso. En tout cas franchement natanga ba message dans ce kotaka natanga yango vraiment. Quand ne boy linganga makasi moi aussi je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Beaucoup. Na kosenga bino na bolingo ya na kombo ya Yesu Masia bo komaka ba insanité te na kati ya ba commentaire eza pe moko ba biloko YouTube balingaka te hein. Donc tant bokoma pe na moi elengi moko en fait je peux dire comme moi message moko eko créer pe problème te parce que quand vous m'aimez bolinganga te que chaîne na un jour eza problème ata muta koti azofinga maman Belleville na kati ya ba commentaire na biso mutu yanga de l'autre côté à koti ale bofinga été bo lobela est juste donc les anapé bien makasi na moni de komoko lobaki Christian vi pourquoi efasaka ba message musute o ba finga Belleville na kati ya ba commentaire non moi je suis église au milieu du village je ne peux jamais effacer ezaka ndolenge moko pe na yambi mutu ya bakuka baza ko kwakula aza ko finga e ba tupe ya kata famille bota ba koti pe na ko effacer yango te donc voilà. Je dis encore merci à Tina Seko Psychologie Motema Claude Bassamba Paris Bruxelles. Non, s'il vous plaît, Bianca. Tu sais que je t'aime beaucoup. Donc nous sommes à la fin de notre émission. Voilà, mot de la fin ainsi que na ba dédicace poto fini on a biso bokole. Lovita. Nazala no même moral zala bien pesaka mbote tokomanaka tosolaka bien si tokutana na matanga ono te olingo garde bandi te Lovita garde bandi po mama lo na oloba te Lovita lelo omoni lelo na oloba te na bataki ka nde na otya yo Lovita se méfie na ngai nayebi so vraimen Lovita se méfie
osoko yoki te à l'époque nazaka na l'époque ya Lovita tovanda oyebi so na matanga ya dadi na bututi na batante Lovita pardon Bianca, s'il vous plaît, Bianca. Fais ça mot de la fin et puis na quelques dédicaces. Bomba, le col bomba, bomba, on a linga comme parce que oyo kaka. Donc voilà, merci. Lovita, na suki si Bianca, Bianca. Et même na loba suki na suki. Apesi ba meilleur ve na nga adage olubanda de babi meilleure agence surtout loin de Turquie. Surtout Paris, il va y avoir Rose Mingaza, Amélie Kumba, Mouvé Compati de la Costa, Jean-Paul Tapinga, et Mouvé Compati de la Costa. Donc, le roi célèbre Christian Bouma, comme j'ai dit, Lovita, Tikangai. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission Vérité des artistes. Comprenez, tous les abattus de Pessara Kimia, Tolingate Moto de tout à tout moment et Pelaka. Donc si on autorise que Babylon monsieur l'Obama parce que c'est le coïso l'Obama mais le comutuna na kota la YouTube té botika ye boté na miniature s'il vous plaît. Bien ça. Yemo kalingi bongo. Donc on a bien la kiso na Telegram Lovita ta ko melanga. Lovita binanga bino ko be mission ya mineta makafu bo finga belle bo finga sila. Ngapela tuni bino ta bo finga belle bo santa ngondenge ni. OK. Dans Lovita okota no makambo te. Très bien. Bana yo kimia. Au moins to ça no bien. Rano même moral. En tout cas, okota no makambo to Lovita tika na yo ango. Te dédié moi trop, te dédié mingi, j'espère que to suki wana non? To suki wana te dédié trop, te dédié moi mingi. Alors to zala bambo question on peut ça na lobaka ke non? Ce qui est sous masi à zonité, c'est-à-dire que okuta na mbala esima. Quant à moi je vous dis bisous bisous bisous, bye. Akima kelelo.